voilà la famille. Toye lisusu kandenge toyaka. Kandenge tobetaka masolo toujours et encore que non. Soki ya koloba ezali, tokoya pe tolobi. Soki pe ya koloba plutôt ezali te. En tout cas, moyen mon bongo na biso ekozala te pe tokoya te. Ezalaka mwa bongo donc. Soki bomoni biso seke ya koloba ezali bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Lelo toye lisusu na mama na biso Laure Mbongo kandenge biso nyonso toyebi ye aza musali ya Nzambe. En tout cas abandana Nzambe kala na kibulenge na ye na kibomwana na ye abandana Nzambe. Ti lelo ndenge toomona ye bongo ao continuaka na makambo ya Nzambe. Pona ye moko mama na biso Laure Mbongo alobi nakoki jamais kotika te musala Nzambe. Donc ngana Nzambe tina lola. Wana nde eza mama na biso Laure Mbongo. Donc ti lelo mama na biso a continuera toujours kosalela Nzambe, a continuera toujours koyembela Nzambe. Pourquoi? Parce que ayebi vérité, ayebi basekele ya kozala mwana Nzambe. Ki lelo oyo kande na lobaka toujours et encore que non, il faut toyebaka. Place ni na konyataka makolo na biso, oza mwana Nzambe o continuer kozala mwana Nzambe. Oza mutu wa mokili oko continue na oko sala makambo ya mokili ka ndenge ezalaka. Bande konanga lelo kisongi officiel eyeli bino ba masolo mosusu ya kitoko ba masolo mosusu ya malamu. Ka ndenge tolobaka na chaîne na biso ezalaka nde kisongi mata kita. Donc soki yo olingaka na yo kisongi te en tout cas eza mwa pasi pe mawa parce que mutu nyonso kilelo oyo ebele ya batu ba préféra na bango kisongi. Siko kisongi wana ezala nde ya ndenge ya bien ezala teke non kisongi moko ya koya kosambwisa batu kisongi moko ya koya kofinga batu wana nde toboyaka. Biso tolingaka na biso kisongi na biso na cadre moko ya bien toye tobeti masolo na kombo ya batu. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation ka ndenge zalaka na ndenge moko ya bien na système moko ya kitoko. Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien. Gavker ayeli biso ba solution moko ya kafu ba solution moko ya kilikili, ba solution moko ya kitoko. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bandeko na ngai ka ndenge boyebi eza na batu ebele omona ka monene moko boye ezoya yo. Mosusu o comprendre te munene ngo ezokende wapi euta wapi eza pe ndenge nini. Yango ba solution nyonso zaka na Gavker. Eza na batu mosusu pe bakondaka nde kokonda. Ayebaka te le pourquoi kondaka makasi. Gavker nde solution. Gavker bandeko na nga kuna okoyeba nini ezoleka surtout na nzoto na yo na ndenge moko ya kitoko mingi makasi.
Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce la famille. Quand on a l'obaka na chaîne Abisso et qui sont officiel que chaque fois que vous avez une vidéo Nabiso, chaque fois que vous avez kaka mingongo Nabiso to loba, c'est que Nzambe azobate la tokumi sakaye pour na ma chaque minute, chaque seconde et chaque jour. Parce que ebele oto bandaka na bango tongo eza na ba mosusu bakotaka hôpital eza na ba mosusu bakufaka mais soki ngana yo toza nanu tokumisaka Nzambe na ndenge moko ya bien. Joyeux anniversaire na batu o nyonso ba ofete ba anniversaire na bango lelo. En tout cas, happy birthday, joyeux anniversaire de partout au Borolanda qui songi officiel. Hein? Ka ndenge tolobaka, nos sincères condoléances na ba o nyonso baza na matanga. Toyebi ke peut-être biso na côté na biso toza bien matanga lelo ezate, mais eza na bandeko na biso mosusu bakufeli papa, bakufeli mwana, bakufeli mobali, bakufeli mwasi, yango toye ko présenter ba condoléances na biso na ndenge moko ya kitoko malamu. Voilà. Lelo la famille na ye na mama na biso Laure Mbongo. Nini lisusu na mama Laure Mbongo kisongi nini tolingi tosala lelo na kombo ya mama Laure Mbongo. Avant to kota na moi kisongi na biso na kombo ya mama Laure Mbongo ekozala moi bien na yana nous ko sensibiliser batu nyonso ya sika. La famille s'il vous plaît, soki eza vraiment bala liboso ya okota na chaîne ya biso ya kisongi officiel, place kisongi evandaka. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango pe bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification pour na ko recevoir ba nouveauté nyonso ya kisongi officiel. La famille bobo sana pete ko salela biso ba partage. En tout cas biso to la partage, biso to lingaka nde ba partage na bino. Bo soutenir biso na ba partage et ko sala biso malamu mingi makasi. To lela ba partage na bino. Voilà. Toko tana kisongi na biso kane to obeta masolo ya mama na biso Laure Mbongo kisongi matakita kisongi na cadre moko ya kitoko. Il y a de cela 9 ans passés. 9 ans passés. Papa na biso Koffi Olomide na ba interview na ye. Kanenge zalaka bayaki kotuna sikoyo na cadre yembaka. Musicienne nini, musicienne ya gospel, oyo yo Koffi Olomide o préféraka, kobeta featuring na ye, donc oyembaka ensemble na ye, musicienne nini. Toyebi ke Koffi Olomide na kalawana, avant liwa ya mama na biso Marie Misamu, que son âme repose en paix, Koffi Olomide abando solo la mingi na mama na biso Marie Misamu. Mais na interview wana tango bakutuna kiye musicienne nini chrétienne oyo Koffi Olomide alelaka to arrivaka pona kobeta na ye concert. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, avant de continuer, moi sensibilisation quand ndenge bo mona sensibilisation à mapango. Bandeko nanga toteka ba mapango eza nango ka $350 ya pamba, yango toteka ba mapango.
somba lupangu ekozala malamu mingi. Tango tosombaka ba mapangu mingi totiaka bana na biso liboso. Parce que ndenge toza boye eza na ba parents ebele bakufa batika bana. Sikoyo okotika bana na yo baotelenganaka. Bana na yo baza na bisika kolala te. Soki oza na lupangu na yo koki kosomba bongo okomi kotongisa na yo malembe. Ata soki kozwa yo 30 ans, 10 ans, 15 ans ozotongisaka. Lelo to lobi ata soki nzamba azwi yo te okokola. Ozalaka locataire na bandako ya batu. Ezala keno oza na Congo to oza na Poto. La famille eza na ba âge oyo nzoto eboyaka kosala. Soki okomi deja na 68 ans, bato ebele deja na ba âge wana moyen osalaka lisusu eza te, nzoto eza na posa epemaka. Sikoyo soki nzoto eosenga epemaka, opema wapi? Soki oza na ndaku te, okozala locataire na âge wana okoka kofuta? Point d'interrogation. Ba mapango eza nango $350 ya pamba, oza na mwa lupango, oza na mwa bisika na yo ya kovanda na ndenge moko ya bien. Voilà la famille, kandenge bomona kandenge tobeta masolo ya mama na biso Laure Mbongo na Koffi Olomide, parce que tomoni makambo oyo elobama na il y a 9 ans passé, lelo makambo wana eko zonga. Papa na biso Koffi Olomide azongisi makambo wana kandenge boyebi na ba réseaux sociaux, donc moto eza kopela ebele ya batu ba olobaka keno mama na biso Laure Mbongo a répondra ki mabe yango pe lelo Koffi Olomide aye ko répondre pe mabe na cadre na ye. Sikoyo tango batu na ki Koffi Olomide na kikala wana koloba keno na ba musicien nyonso ya gospel mutu nini orevaka to ole olotaka pona kobeta na ye concert pona kobeta na ye featuring. Papa na biso Koffi Olomide ye alobaki mutu penza oyo penza alotaka babeta na ye featuring ezalaka nde Laure Mbongo, mwasi ya papa na biso Christian Lemba. Bandeko nanga eyaki kosala ke na tan wana ezalaki na ba journaliste oyo bayaki pe kobengisa mama na biso Laure Mbongo kanenge ezalaka, parce que soki makambo mutu alobi il faut babengisa pe kote mosusu bayoka ye pe akoloba nini to ye pe alingi aloba nini. C'est ainsi que après kobengisa mama na biso Laure Mbongo na interview wana mama na biso Laure Mbongo ayaki ko répondre que non, ye jamais akoki kobeta concert to kobeta featuring na Koffi Olomide te. Pourquoi? Parce que ye mama Laure Mbongo aza mwana nzambe, ayembelaka nzambe, ayembaka ba musique ya mokili te. Alors akoki jamais kosangana na ba Koffi Olomide, jamais. Eyaki kosala mwa mbutu et après toye koyoka pe Koffi Olomide alobi ye pe de son côté jamais akoki kobeta featuring na mama Laure Mbongo. Pourquoi? Parce que voix ya Koffi Olomide na voix ya mama Laure Mbongo ekosimbaka te. Mais nakala wana 9 ans passé Koffi Olomide na noto na ye abando lotande abeta featuring na mama Laure Mbongo. Mais na kilelo oyo Koffi Olomide akomi koloba keno voix na ye to mungongo na ye na ya mama Laure Mbongo ekosimba te. Ekosimba te, akoki jamais kobeta na ye featuring te. Yango ye kosala mwa mbutu ya tant de personnes balobi keno na tan wana pe mama Laure Mbongo a répondra ki mabe ye il fallait kaka a échapper question o batuna qui est pas journaliste, il fallait kaka aboya na ko répondre. Donc ko répondre wana elakisaki que non ye aza sainte koleka batu mosusu koleka ba Koffi Olomide mwa mbutu bino moko boyebi ka ndenge ba mbutu ekendaka ka ndenge ba mbutu bandeko nanga esalaka. Yango kisongi officiel lelo ye pe aye ka ndenge to mesana kosala kisongi ka ndenge to mesana na biso kolobaka sur ba kombo abatu, parce que biso ba kombo na biso to kolobalaka ngo te, mais chaîne na biso ezaka to lobelaka makambo to lobelaka ba kombo abatu na chaîne na biso yango to bengaka ngo kisongi. Ba chaîne mosusu oui eza na ba kombo mosusu, mais biso nyonso to sala ka kisongi na ndenge voko adia bandeko nanga. Sikoyo pona chaîne na biso kisongi ka ndenge to mesana. De mon côté ata soki to zongi 9 ans passé na réponse au maman na biso Laure Mbongo apesaki, en tout cas moi personnellement to moi de mon côté
Et là, on a oloba na côté à maman leur mbongo a répondra qui bien makasi. Pourquoi je dis ça? Bon, on dit dans la vie, la famille, hein, il faut to yeba, toza banani. Toza banani, to kende wapi, to telemi wapi, to utape wapi. La plupart ya batu lelo surtout, tellement batu ebele batia mbongo na mutu, tellement batu ebele batia mbongo liboso, la plupart ya batu lelo bakomi kobosana, baza banani, bauta wapi, baza wapi, bazo kende pe wapi. Batu ebele babosana. Yango bomona batu mosusu bandeko nanga bakomi ko préférer ba mbongo facile. Soki mutu ayeli ye mwa mbongo aza na tanga tanga kotuna teke no mbongo ango oyo zwaki yango wapi olingi osala nango nini ebele ya batu akotuna na ye te. Mais ako préférer na ye mbongo wana azwango abandoliaka. Abandoliaka l'essentiel po na ye aomona keno vie ezo kende bien vie ezo tambola pe kitoko batu mosusu bakoma na bango pe bongo. Mama le mbongo amipesa ki position na ye. Amipesa ki pesa position na ye akoloba keno nga naza mwana nzambe. Soki na yembaka ezalaka pona lokumu na nga moko te. Mais na yembaka pona lokumu wa nzambe. Wana deja ezalaki position makasi o mama na biso lor mbongo amipesa ki. O batu ebele kilelo oyo bakokaka na bango komipesa position wana te. Bakokaka na bango te. Mais na côté ya mama na biso lor mbongo amipesa ki penza position wana makasi. Alobi ki naza mwana nzambe. Jamais au mwana nzambe koti ko sangana na ba oyo ba yemba ba musique ya mokili. Parce que soki totali na ba musique ya bandeko na biso ba Koffi Olomide. Batombolaka oyo ya bango. Soki pe totali ba musique ya bandeko na biso ba mama lor mbongo batombolaka pe oyo ya bango. Donc batu na batu waza na mutu na bango. Alors ekozala bien te to ya kosangisa. Soki bino botombolaka satana, kende botombola satana. Soki bino botombolaka nzambe, kende botombola nzambe ezalaka bongo. Mama lor mbongo, donc ata moya koloba keno, il fallait a échapper question wana ko échapper yango ndenge nini. Dans la vie, faut mi pesa ka position. Soki oza chrétienne, zala chrétienne, partout place ozo kendaka, ezala mbongo te, zala oyo ozali. Atangai soki ezalaki na place ya mama lor mbongo nalingaki na échapper question wana te nalingaki na répondre selon ngai soki naza mwana nzambe soki naza mwana nzambe te mais comme nga mama na bino ya kisongi officiel awa nazaka mwana nzambe en tout cas réponse na nga na kopesa ngo en tant que mwana nzambe nakoti koboya te koboya question te mutu wa mokili alingi abengisa ngai tokende osala featuring na cadre nini ndenge naza boye naza na ba limite na nga naza na ba principe kozala mwana nzambe na yebike eza na ba concert ona koki kokende soki eza na concert po na gloire ya nzambe na okende mais soki eza concert po na gloire ya mokili na okende te bomona nga te ezalaka bongo donc position na nga yango wana na yebike naza mwana nzambe il faut na mipesa position donc mama lor mbongo a répondra na ye très bien. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso zali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.